bon salakanga boye toujours salakanga bongo samedi passé olobaki nanga na mibongama nzoko bimaka na miziki ya papa na sali maquillage na tuti monzele zeli ya nini oya na yote misa ya kijera soko olingaka nonga iteo ebongo oyebisa moninga nayeba o olingi basala yote kosala pe moninga te o papi gene o tolebe la vie bien yo oyele ngai yanga nzambe yo yele papi gene yo no yele ngai. L'homme prudent voit le mal de loin. Radar, station radar, nanana, tongo etana baninga bakende kezando mama, yo kaka koluka banganda ya matongi, misolo elekati ukoma maso elekani bongo te, yokoma to yokoma kobenda maloba trona musika, aziza, mopanzi monena basango motorola, tobangi yo, ezaleli noyo ya mabe, ozwi wapi, nasengi na yo tika. L'homme prudent voit le mal de loin. Na alphabet français, voyez le minyango et la tekoti, à la tekoti, napena bolingo nanga yolonde kandolonda la tekoti, afanda nangwende na ye alo. Ndenge totangaka na civisme, chaque pays na richesse nango, lokola le Congo, or cobalt diamant na cuivre, mais nanzoto mayoyo bénéficiaire à richesse nangonga e Christiana Leli. Ma question va réponse à ngai. Tena ila kyote na ila waga na ndenga ya nzambe kaka. Yo lenga te. Tena ila ngayote. L'homme prudent voit le mal de loin. Quand tu affrontes la personne, quand tu affrontes là où ce que tu ne peux pas aller. Moi, je suis le seul artiste peut-être. Il y a Brazzaville. Je suis le seul. Actuellement, je suis le seul. Or, Moninga Nangaï Gigi Fall. Aïmana Papa, je lui salue là où il est. Fall, grand chanteur. L'homme prudent voit le mal de loin. Bravo. Il l'a abîmé sur un ngoma sogini ninoana. Bon, voilà. Chapeau, mon frère. Mais Koyemba, Asali, l'animation bien, mais Koyemba, ça veut dire te Koyemba, ils en avaient étape. Koyemba n'avait été. Au moins, il facilité, ils en avaient monté Koyemba deuxième voix. Ngaï n'a ko ça la voix naïe. Mais bango ba kokakanga était parce que ngana kende ke na yembaka la voix de coq, la voix du ciel. Oh papa, oh matikelanga bende lewana, abinanga na Brazzaville Christian c'est toi. L'homme prudent voit le mal de loin. Bandimana kuzu na miso boy ba kondi mangate paso ba moko ndi mangate ba ti micro de panzation. Est-ce que vous avez la musique? Moi, c'est circonstance pour beaucoup de temps, face à face. Tu es na norba. Ah, on a ma tu es norba na. La circonstance, tant que tu ne m'invites pas, je ne viens pas. Tant que tu ne m'invites pas, je ne viens pas. Mais bango ba yemba na bato mususu mais alobaka la projet na imoko boye akozwanga to sala nzonzi na ye tant avant on va venir nga malage banani tout alobaka Christian j'aurais besoin de toi un jour on doit chanter ensemble la Bible. L'homme prudent voit le mal de loin. Numéro 1 le la Brazzaville. Numéro 1 Fofana Mouladi. Lelo. Ah Fofana otika la Fofana parce que tellement que Fofana n'a pas remplacé était. Donc numéro 1 na comme tananga mon côté numéro 1. Non. J'ai une question. Numéro 1 ninga.
Na Brazzaville, na Brazzaville, na Zason, na Brazzaville, na Poto Pate, ça fait plus de 25 ans, na Poto, bon, mais voilà. Numéro 1, na Brazzaville, bon, na musique, na 4 musiques, na Ningaka. Kevin Boandé, na Ningaka, non, Gigi Fall. À Zonga Brazzaville, Gigi Fall, Kevin Boandé. Bon, le reste, jeune frère, il y a extra musique à Garçon Mokoboui, non, il y a extra musique à Horizon. Jeune frère, Mourako Yembaka, ça est belé. Ça est belé. Donc, il y a un coq pour travailler. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Lele nuit na sala na berso ya mama elekelengi koleka bambeto nyonso nga nalala mama soko ozalaki kaka na bomoi mbele na nsenge ozongisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo oseka jamolingaki okolalanga nalamuka o jamolingaki ata ngungia atungisa ngai soki nabeli ozalaki kota na tongosa banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpo nasepelisa monoko Voilà, ils ont pas comme de ça. Je suis le meilleur parmi les meilleurs. Je suis le numéro 1. Je suis le numéro 1. Ma bête, mais ça sort naturellement. La créativité, ça sort naturellement. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Numéro 1, la défenseur, la défendre il faut travailler. Zara on peut le bac en route. Pression. Bravo. Et là, on a que le gars na kin. Na alphabet français. Oh, texte. Texte, on a za mystique. Papi Kando le bac en route. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Musique Nondenge et Zambing qui penchaient pizza. Côté à Congo Kinshasa. Oui. La Brazzaville va trouver vraiment on est au niveau qui non, la Brazzaville, ça fait longtemps que je suis mais je musique, mais jamais comme la félicitations. Parce que si le travail bien fait, il faut accepter. Le monde est facilement na bango. Quand tu acceptes une personne, ça va, bravo. J'ai des gens yenani. Surtout si on a la cravate na bango. Tika. Donc la Brazzaville baza Bayuma. On a kin ba kontimanga. On étape. Dans ce album ici, vous êtes félicitations, il y a artiste musicien monté. Il y a artiste musicien on a poto. Na mboka, potapsanga bravo, le seul Eli Zara Emporio. Et pourtant ba ko la nanga. Baninga tango kokie. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que y a moninga na yo? Toza baninga na bango. Toza baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Jaffa Kofiri Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Est-ce que Gaza Moninga Naza Moninga Yote Papi Gene tolobe la vie? Azalaka Moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que Ngana Moninga non? Nga Master non. Nga Mata non.
Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois peintre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen, moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Les arande munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils a tellement munene. Ils a tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona maramarolia na los chez Mama Eunice Banze borolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kukauka. Pondu kolobati. Maman ça la bantaba. Va emporter tout ezali ah doublero tout boroluka awa na los chez Mama Eunice Banze vous allez recevoir pour découvrir ensemble na nga on a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs au bois na manifestation fête baptême retrait de deuil awa te ka sac à l'eau un sac de riz en gros on besoin sac à l'eau sac à semoule pour rejoindre on a prix moko très abordable Mama Eunice Banze la différence c'est la qualité full service la fleur du jour et si l'état au sein des bijoux na yo vous en assurance au garantie à 2 ans au kolemba yo moko 2 ans aussi là la bijou tout bolinga et ça vraiment fantaisie et ça garantie à longue durée et si l'état oh sac à mesdames yango tala ba sac plaisir marque qualité moni marco Mama Eunice chassel sont plus de 1500 pièces pour au sombango na prix de gros au son des belé ba prix les autres sanga ah toi na cosmétique ba mama on kanga suke umela au moins biloko et pour mara tale belé qui toko na mutu ba couleur et belé ba sami ta o ka moko o ba kanyo mutu mobimba mutu ko soto fo son 4 fo son 5 t chez Mama Eunice Banze ana los ka moko o et ko ta mutu mobimba ba mèche pesa cosmétique et belé munene bilo au monde ba couleur za et belé yom tolinga ba chaussure à canon ba papa wana na los wana chaussure moe ya moi jar chez Mama Eunice Banze ba chaussure à canon provenance d'Italie le colonne base pour mon senti coco moi ça solo faut boire ka super wax original ya piratité super wax ça solo les autres kazo te kango na linga mafia te eza en direct de Hollande ba Hollandais nde ba fournisseur na ye azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete linga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo tona masola banque to lié to meli to sali ba course to lati bien to bongisi suki awa banque nickel po ya fungola ba compte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent Nio c'est ça la ma awa na lost chez Mama Eunice Banze pour refaire la compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence belé ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko mukie la fleur du jour Mama Eunice Banze bominga alobi made soit vert o bosomba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino ba kopu tala mbimba yango ti Mama Eunice Banze tikana zombango Venez vite découvrir chez Mama Eunice Banze full service. Voici l'adresse. Guest, Cestral, 92A 9300 à Los. Chez Eunice Banze, la fleur du jour. Eunice Banze, la femme intelligente. Boya et belle.
Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, les pasteurs, moto na Nzambe, il y a des moto à battre. Donc, moto nyonso aza moto na ye. Donc, les autres ça là, aux ala mutuka na yo ni motinda, au moni Agence Assir. Donc, ce qu'on va bien Agence Assir, c'est que maintenant sire le cas. Donc, c'est biloko na yo et comme atina destiné, au moni ata tonga ebungi te. Pour biso respectable le rabatou. Le rabatou ça biso te. Biso ça musala to memi yango tina kini. Oh etikala na maternité biso comme ça on tina Kinshasa. Mutuka na yo ba tiango comme tina Kinshasa na agence tango zo kita ozimbala moko kei. Donc aux ala posa robenga biso numéro na ngai ezali 06 29 25 27 06. Nous appelons à Paris, nous appelons à Saint-Étienne, nous appelons à Lyon, nous appelons à Chambéry, nous appelons à Nessie. Donc, si vous avez un poste à Bisso, vous avez l'agence Assir. Alors, on peut se faire numéro, il y a un bon camion sur Wana, ou contacter Bandekowana pour te faire un Pripé à Malamu. Na Kinshasa, nous allons na Makanza 66, na commune Ngiringiri, direction Chaba Makanza. Donc, ce qui est à la fondation Pierrot Mavinga, ils ont un déplacé de l'eau qui est là-bas. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Bonjour chez vous, très chers abonnés. Très chers abonnés. Tala, merci à vous tous, partout dans le monde. Merci à vous. Merci surtout de m'avoir partagé l'émission de Bisso. Rétro-Zara, merci. Pour tous les retrouver sa communauté. Et puis, ma cassi, oh, il sa Bisso. Tant que la Bisso, ça ma cassi. Et ça, la peine que notre toujours ma émission. Il y a bien ma émission vraiment éducative de Tolobaka. Merci à la grande équipe à Tolo Belavi, Washington, grand pays d'Amérique. Merci à Washington, Émile Bamba de Zurich, Jérimbo Mana Canada, merci. Merci encore à mon bof Didier, merci Nayo. Vos amours et belé, Batoto Zaganabino, Platini Chipamba, Pichupacho Soto du Congo, la Norvège, Nazomona Lissousou, IP de Gokao de London, Patient Ilolo Patient. Léo Nazo Yabako Nabino, un artiste. Hier, n'a bien accueilli vraiment artiste. Dans le moment du net, on est sérieux. Ah non, on est bien sûr. Nazo Yamba, Christian Zaba. Christian Zaba, c'est un artiste vraiment, quand on est artiste, c'est-à-dire qu'ils ont respecté Kombo. Merci aussi de la réalisation. Il y a Sœur Dabisso, Dina. Moi, c'est Ara, moi aussi. Moi, c'est Ara, maman. Voilà. Nous, artiste, nous Christian Zaba, nous avons parce que nous avons travaillé dur. Alors, il faut que nous ayons ça y est, ma beaucoup. Voilà, Christian Zaba, bonjour. Bonjour, Papigen, toi le Belavera vite. Voilà. Si, Mim Saga. Oui, ça. Toi le Belavera vie. Merci. Toujours élégant. Merci. Donc, la bébé. Ah, Christian Zaba. Et Nzambe. C'est que Nzambe, kaka. Nzambe la trop.
nasambelaka trop game poso bébé donc telema mingi te caillou dodo nabenda kaka net kaka papa chéri abima mingi te nazo déjà papa chéri naloba pete. En tout cas, merci. Non, merci bien. Vous allez moko abato zonde na lobiawa aux arbres pesa biso mo ba valeur aux autres ça pena musique là bas to so no plan lo sérieux yo bani musique wapi et puis bani musique quand et puis au bandia mo penza na mouvement ni merci so yo banda po ça dit aux autres go musique ndenge nini. Merci. Vraiment, on a vu dans le cas vite fait, bon, mais on a levé la tellement trop peine à mission sous il y a confrère nayo. La plupart na levé la gango, bon, on levé la gango, na muké, na mukuse et na banda musique na Brazzaville. Parce qu'on a deux côtés, hein. D'un côté Moussoussou, il y a Kim, côté Moussoussou. Na Brazzaville moni ngai mingi bon na kola pe na bango yaka na njili quartier 6 50 na quartier 6 na njili wana ba to ayebanga te je venais trop jeune ouais donc après maintenant na kola na Brazza je suis né de père et de mère de Brazzaville mais je venais à Kinshasa comme papa va voyager tellement trop donc on voyageait partout en Afrique. Donc, qui veut dire que Nabana quartier musique j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, j'avais 84-86. Donc, je faisais ma musique à l'école, Nabaninga. Les koto tandaku samedi, moni na CG on a toko beta balle, après maintenant samedi week-end dimanche, Nabaninga to sangani. To sangana baninga wana to Cisco beta bal vers 17h to continue na salle ya classe to continue na salle ya classe moko to komurimba to ko interpréter zaiko on interprétant toi kaka ba jeune quartier au siège ya Mungali ya Mungali 4 plus non loin de plateau de 15 ans 4e arrondissement donc Cisco beta bale après on a su que continue à classe comme Wemba mais nous on a fanatique ya musique ya Papa Wemba tellement jeune n'a Papa Wemba vieux Wemba rabonde nini vieux j'étais tellement amoureux de lui mais nous de entre biso baninga na bi bon écoute na yebi nzembo un tel ngai j'étais le premier ngai leader na biso à l'époque leader na biso est là qui frère na ngamoko un grand frère que je salue, Boud Mayas, Azana Poto Awa. Boud Mayas, le populaire, les lois comment Motanzamba, comment Kosambela, donc de progresser, après on a ce quartier, on a un peu avancé que Bisso na musique na baninga moko, avant on a plateau, côté de la Zanda Mounene, moi je partais là-bas. J'avais aussi des connaissances là-bas, baninga, parce que dans l'école moko. Quand je passais, papa Nabiso à l'époque, à la directeur à parc zoologique, côté Banyama, Bakulsa Banyama, donc à gestionnaire. Maintenant, après, les gens venaient le week-end, tout le monde a Banyama, Crescent Côte Sanga, à l'époque, il y avait 100 francs, ticket, et on Côte Sanga Pamba. Donc, on s'est familiarisé, et puis voilà quoi. Maintenant, on a 17 ans, 18 ans, on a tout à la volée, on a plateau, parce qu'on a écrit mouvement étudiant. Tous on était des collègues de classe, donc voilà quoi. C'était ça. Si vous avez tout le temps, il faut comprendre les bisous. Il faut voir la bisou. Il faut voir la bisou. Et maintenant, il faut comprendre que nous avons artiste, on a Zubenga, Christian Zaba, il faut voir la bisou. Adida kese mobali nanga boni sala kanga boye toujours sala kanga bongo samedi passé olobaki nanga na mi bonga mao zoko bimaka
na miziki ya papa nasali makiage na tuti monzele zelizeli ya nini oyo na yo te misa ya kijera soko olingaka no ngai te o ebongo oyebisa moninga nayeba o oyo olingi basala yo te kosala mpe moninga te o papi gene o tolebela vie bien yo oyelengi ngai yanga nzambe yo oyelengi papi gene yo bino oyelengi nzambe sikolingi osalaka meponi radar station radar nanana tongo etana baninga bakendeke zando mama yo kaka koluka banganda ya matongi lisolo eleka te okoma maso eleka mibongo te yokoma to yokoma kobenda maloba trona musika aziza mopanzi monena basango motorola tobangi yo ezaleli noyo ya mabe ozwi wapi nasengi na yo tika na alphabet français voyele minyango elate koti alate koti ngapela bolingo nanga yolonde kandolonda late koti afanda na ngwende na ye yalo ndenge totangaka na civisme chaque pays na richesse nango lokola le Congo okobaja mona cuivre mais na nzoto mayoyo bénéficiaire richesse nangonga e Christian aleli ma question ba réponse à ngai tena ilaka te na ilaka kaka na ndenge ya nzambe kaka te tena ilaka yo te mais kaka tout solaka masolo ya la vie to le bela vite vie yango pona ba artiste ba yeba que to le bela kaka vie ngana finga kate na yemba kaka voilà la personne qui m'a pas il y a Patrice Bimbili Patrice Bimbili yo zalaga wana toujours mon Nigeria et motema nanga toujours ali conseil spécial en musique excusez-moi na katayo omoni Joana Patrice Bimbili et puis na pesina association l'intendant de la diaspora ndjiloise bana ndjili tout bakolanda ngai lelo Patrice Bimbili lelo vraiment c'est un grand frère c'est un grand plaisir pour moi mbana ko benga ye akoya ka ko koloba moi moké parce que c'est un monsieur vraiment na kutana batou papi gen mais Joe ndenga ko songa ngai na carrière musicale na ngai depuis la banda musique na ngai je n'ai jamais vu des gens comme ça mais akoya kanaye to solo la Patrice Bimbili yango wana pona bana l'intendant de la diaspora ndjiloise ba mwa do sako na bi bana Aden toujours alors qu'est-ce que ça va encore mettre là ceci koyo après wana yo évoluer ce qu'on va après wana naké na plateau de 15 ans il y avait un groupe vieux nangai budaki na vieux nangai moko boy Fernand Mabala na katio Fernand Mabala Brazzaville nalinga ko lekana wana paix à son âme parce que vieux akenda tika biso oyo ayemba yatamao ezali na mayo mamaye Odi bolingo tolakanaki ngana ya chéri botikela biso la belle mama e bandina la voix d'ange la voix de coq la voix d'ange la voix où la voix de coq la voix d'ange papi gen na mona passé après wana na kena Gloria et Certa tu fondeki groupe moko bu nana okuta bawa bango yemba bamatsa na ngai ba génération na ngai ya okuta bango ba bango yemba tango ba yoki basango na ngai
nako population na ndenge moko mystique na OCH na OCH na epa na biso baninga nanga tout la plupart OCH on bakoma ba ministre bakoma ba msu bakoma ba mécène lokola Olivier Doumou bakoma ba mécène donc voilà na kina gloria wana bango ba fonder dia groupe na bango ngata na yiko kota wana ba bango moko ba pesa ngai kombo Dimingongo. Déjà bango ba ya msu ba comme ba pasteur. Donc quand on a tika leader wana, quand on a tika leader et puis quelque chose de étonnant, on a tika le biso 1 libale. Tu tika biso libale na moninga na ngamo comme ni Bruno Niama. Azana avant na Strasbourg. C'est un bon chanteur. Admis ce que tu l'as Loata Thomas. On a repéré bravo. Ouais, on a repéré bravo. Bruno na Strasbourg, on a repéré bravo. Vraiment c'est bien, c'est ça la fierté à Bana Plateau de 15 ans. C'est quoi yo ça la voix ni? On a la multivoix. Multivoix na travailler dans autre bateau. Notre faut travailler que deuxième. Faut travailler pour deuxième. Na yeko yeba deuxième on pas ya Fofana Mouladi na Mungani. Na ko ba deuxième ngo pa Fofana jeune nga Fofana et là qui maintenant yisiko na yiko zo maintenant na yebaki nga chant na yiko zo maintenant encadrement pa Fofana ya yemba kalkolo yemba det papa wemba yela nana tina nesika amu wana nkolo atikela ki ba potre na ye wana nga yelele wana la parole de Dieu papa kaka tanga kaka mo pepele kaka nesika nyonso alingi yoyo oye bateo esike utie kokende netingai ata yoyo créature yankolo Yahweh oyebisaka na babon pepa méchant nalobi on a ko évoluer normalement la musique et sengaka ko bima bon na koyemba son autotune yoko tsimamo tena kotina ngate wa autotune autotune ali eloko moko yali effet moko ezalaka na studio pona soko koyemba mabebe ndenge nini et tracer voix normale. Ouais, et fait donc voilà. On me dit que même sur le autotune, direct. La voix de coq, la voix du ciel. En tout cas. Alors, pour nous évoluer, le évoluer qui n'a pas sa vie, comment on continue à extra musique à théo, quand même les autres qui succès à l'époque. Si à l'époque, non, jusqu'alors, Bazana succès na Bango. On a repéré ça Roga Mbote, patron extra musica. Bazwa Kangai, Roga Yakulukanga. Roga Yakulukanga, na les années 94. Papi gana bani musique moi kala parce que kaka tala ka bato na biso ya mboka bon politique wana balandaka te ba jeune mingi net na kini nyango ngana se ponchaka mingi na Kinshasa. Ouais, ngana vraiment la plupart ba ninga na kini. Donc on a le but que mieux vaut attaquer Kin. Quand l'alphabet français na bimisi oyo et qu'on les gars mis na Kin. Na Brazzaville na récupérer en 2 minutes. Kuna Teresa na mo faible. La banana no côté ma solo uta ya munene ndo le côté Teresa faible. Na Brazzaville Teresa faible. Le gozate. Teresa te ngai ezangat. Oh Teresa faible papi. Teresa faible. Orchestre zani nikuna elle patron des stars roga ba extra horizon ba pe ba auto bimisa var so qui va et puis na moninga na ngamoko bo sans oublier Zara Emporio grand musicien bato zanga ka zanga kai baza trois ka ba mona na kate comme ka omoni musique comme ka systématique beaucoup quelque part bati piano beaucoup ça musique allez bino ko wimba là-dessus non plutôt tant que musique comme ni angora vango dinga on va venir bisonete ba papa wemba ba vieux Madilou ba nani ba vieux Kester ba vieux nanga Evoloko ba papa na biso wana ba vieux Nyokalongo au moins vieux Nyokalongo à ça la musique pas matin vieux wana je le respecte beaucoup hein. Ba vieux Bosiana je le respecte je n'ai respecté tout ngana landaka ba lini wana ngala moto moko matalana te ngai j'ai mon le temps je peux pas précipiter le temps mais j'ai mon temps na rokenanga malé net caméléon le temps on a ko ça Eric Nzaba lekinanga le producteur albana nga vieux au moins musique ko sala Eli Nzambe
Ce que j'ai dit en Zambé, Simba Banini comme ça, non. Moi, je prétends le Baganga toujours en Zambé. Toujours en Zambé parce que Nzamba est picolé la Nangaï. Mais est-ce que la musique peut être na moto na molili? Na molili. C'est des fainéants. C'est que yo au banga kate qui faut qu'il ait molili parce que pour m'attaper mon makas faut qu'il ait lance. Papi gagner dans le succès. Bah tu alandago partout. Na alandago partout tu m'as vu na alandago. Ça aussi mikis. C'est du savoir-faire. Ni tout le monde, journaliste, ou mécène, banani, tiktoker, tiktokeuse, aussi ni bomba de succès. Mais il y a un Zambé papi. Du boyo moni et toi, nana, nana bakti moni conseiller nangai, conseil spécial. Patrice Bimbidi. Christian a négocié tout comme ça là. Moi je suis lui. Je le suis souvent. Moi je le suis. Je le suis. Christian Boy, la bimara souté. Je le suis le gars. Na producteur nangai Eric. Na vu nangai GM Mapingu. Bandaka. Papito Angolope Azawana leki nangai. Donc nazana groupe moko, groupe donné moko na vansa kabango. Bango vansa ngai na landaka mate na bango. Alors musicien alobaka mingi te. Musicien c'est travail. Bongo balanda yo baye bandengi okosala masolo na yo alors qu'on a musinze mboyo eza na ba plateforme surtout et na ba plateforme les blocs on a tout côté na plateforme donc voilà quoi. Alors mais quand on regarde ça discipline les années qui na ba jeu tout ça vous gardez toujours voir et puis bon tavozo salaro discipline les années discipline la ramingi il y a discipline na la ramingi na liara de n'importe quoi te na rolia pondu ba dimanche na rolia pondu ba dimanche tout temps on allait à bien comment na lia ba fruits belé na lia ba fruits mais la raté donc na go mela moi faire mo soki moi manif bende nini parce que na lek na Eric Nzaba alanda nga trop producteur na lek na non c'est bon na lia ba bouillon ba fruits mingi ba bouillon ngoma na lia mingi te na lia mingi mbisi ba ndunda pondu en passant. C'est ça quoi. Et puis la mingi quoi. Oui que franchement sans discipline ou bien c'est monsieur pour ta faute. Mais est-ce que les gars aiment bien? Sandu koti na baby na makani syogogo yaka mama motema nanga yepa na yo zonga chérie poto kutana na kinye tokende komela ata ver moko na bistro na bino koti ya kabinda koti ya kinye mama mwana ngoe abimimis na kacha parie botu na Claude Elio Lazara Emporio le fils Emilio aebi pa puissance nanga sandu koti na bebi na maka na shilenza yakana mae mama na motema nanga epana yo zonga chérie potakuta na yo na kinye tokende komela na ta ferme kona bisrona binu goche makanda. Oui mais que ce producteur moi bien mon ami. Oui que soit ici bon on a yé pas produire oui que avant regretter. A ko regretter parce que yanga nzambe. Na lebi ko moni kana nzambe kaka papa. Comme na lo bakaso mingi te baye baka moto musala net na otanga kuma batote omoni ba frère na ngai ba musicien ndenge ba ko sala musala na bango liboso tant ba jeune to ko non on a grandi to ko tout responsable tout on ko photo ba ni bato ba landa biso voilà quoi le ko la na ko la ba ferry na linga ferry bien aimbaka bien donc tout le monde là quoi donc voilà il est dans son coin ba famille ba ko sala musala bango ba héritier donc tout le monde ba ko sala musala bango bien ba vient nga surtout redi na la ngaki tellement trop vieux na Lucien na yeba mingi na Lucien ngai na yeba mingi na Lucien vient nga Lucien donc voilà quoi ngana mwana viva la musique. OK beta la biso na musique yo tant zo ba keno Kinshasa yo ndagi na ko kende kuna calcio ouais obi keno Brazzaville eza au beta mo data. Ouais. Mais est-ce que vous avez la batte ou ça la musique de Brazzaville? Vous avez bien la poteau, on est dit, non, on va déparer la PC de
est-ce que quelque part on a monté terrain aux autres? Au moins la vie papi posant la bombe au côté de terrain il faut affronter. Quand tu affrontes la personne, quand tu affrontes là où ce que tu ne peux pas aller. Moi je suis le seul artiste peut-être. Il y a Brazzaville, je suis le seul. Actuellement je suis le seul. Or ni moninga na ngai Gigi Fall. Aïmana Papa Wemba, je lui salue là où ce qu'il est. Fall, grand chanteur. Naïmana vu Luciana, Naïmana vu Luciana Redi, Daïtoïmana bango place moko na cabaret sauvage. Cabaret sauvage. Donc parce qu'il a dû cours moko makasi na vie na ngai pa ya Fofana Mouladi. Na ken na savoir faire na ngai après na ko kol sango pa ya Elfof. Na musique à l'époque na États-Unis de Mongali. Oyoka pe baninga. Na yoka ba ebele. Na yoka ebele. Siko baninga. Lokola Norba, bravo. Il loba bimisi wana ngoma soki nini wana bon voilà, chapeau mon frère. Mais koyemba, asali l'animation bien mais koyemba za ndenga msusu. Ça veut dire te koyemba ezana ba étape. Koyemba na bete omoni ngai facilité ezana ngai moto koyemba deuxième voix ngai na ko sala voix na ye mais bango ba kokaka ngai te parce que ngana kende ke na yembaka la voix de coq, la voix de ciel oh papa oyemba tikelanga bendele wana abinanga na Brazzaville Christian c'est toi bandimana kuzu na miso boye bakondimanga te parce que ba moko ndimanga te ba ti micro to panzation c'est beaucoup de la paix. En musique. Moi, c'est circonstance pour beaucoup de temps, face à face. Tu es na Norba. Ah, on a masana, tu es Norba na. La circonstance musicale. La circonstance, parce que tant que tu ne m'invites pas, je ne viens pas. Tant que tu ne m'invites pas, je ne viens pas. Mais bango ba yemba na batam susu mais alobaka la projet na imoko boye akozwanga tout ça la nzonzi nae tant avant on ba vient nga malage banani tout alba Christian j'aurais besoin de toi un jour on doit chanter ensemble je suis dispo pour toi mon frère et pour tout le monde pourquoi pas te donner un coup de pouce pour que tu avances c'est un courage pour les Simbakate l'extra musique l'extra musique Simbakate à l'époque Fofana il était jaloux de moi tant que jeune il y avait tout le monde cantait Moyasko no Gigi Fall kila mbongo na pesi pembote kila mbongo na pesi mbote Herman Gasakis tout le monde le grand animateur kila mbongo abwa ki pe pa ya collègue na ngawana Bruno Niama donc voilà kila mbongo c'est bien j'ai écouté un peu mais ça va quoi voilà mais Simbakate parce que ndiga vango travailler na biso nana qui vive la musique bango baki trop cool hein voilà quoi Simbakate ngana bendani la roga pardon numéro 1 de la Brazzaville numéro 1 Fofana Mouladi Lelo ah Fofana otika la Fofana parce que tellement que Fofana nan muta remplacer était donc numéro 1 nanga na komi tanga ngai mon côté numéro 1 non ngala tuni question numéro 1 ninga la Brazzaville na Brazzaville na zaso na Brazzaville na na poto pâté ça fait plus de 25 ans na zana poto bon mais voilà numéro 1 na Brazzaville bon na musique la 4 musique na ningaka et nous on a mystique Kevin Bwande na ningaka non Gigi Fall azonga Brazzaville Gigi Fall Kevin Bwande. Bon, le reste, jeune frère nanga il y a extra musique à garçon moko boui non il y a extra musique à horizon jeune frère moka ko yemba ka basa ebele donc ba yeba un koko na bango ko loba na bango que pour travailler un koko na bango dans bien pour ni tout ça là mo boui parce qu'elle a senti que nous tir ça papa Wemba. Quand nous sentons le mot boui, petit psuka moi banti papa Wemba. Non mais comme il a l'oiseau qui s'abattu non parce que tu te. Mais la nuit na salana berso ya mama. Elle kelengi kole kabambeto nyosonga na la la. Bandiris.
mama soko ozalaki kaka na bomoi mbele na nsengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo oseka jamolingaki olalanga nalamuka o jamolingaki ata ngungia atungisa ngai soki nabeli ozalaki kota na tongosa banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpo nasepelisa monoko Voilà, ils ont pas si pour me ça. Je suis le meilleur parmi les meilleurs. Je suis le numéro 1. Je suis le numéro 1. Ma bête est mais ça sort naturellement. La criacate, ça sort naturellement. Au moment où Manda Bayembaka. Manda chante. Viens Manda chante. Léla est fort. Donc ça dit ceux qui. Viens JB Piana. Oukulu. Bah CP le couteau, bah CP là. Bah défendre bango. Numéro 1 la défenseur la bah défendre bango Musika. Musika. Il faut travailler. Zara on peut le bac en route. Christian. Bravo. Et là qu'on a que le gars na kin. Na alphabet français au texte. Texte wana za mystique. Papi Kandolo le bac en route. Papi Kandolo. Na la comme la au sombre wapi. Na travail que na bateau. Mais Mingi, ça revient chez moi. Ça revient chez moi. Ah, après la poto, ma parole Bazali. Oui, Baza. Baza, mais na otanga bakomo na bangoti, je connais un parolier, Masalanga Moroboui, Yvo Mompala. Ah oui, je lui salue, Yvo Mompala. Un grand parolier. Tenant de travailler, tu m'as albagi que tu as salanganaï. Avant de travailler, il n'a pas Wemba. Maintenant, c'est-à-dire musique non dengue et amis qui penchent pizza, côté à Congo Kinshasa. Oui. La Brazzaville va trouver vraiment être une qui non, la Brazzaville ça fait longtemps que je mais na musique na milili mais jamais bako comme na félicitations. Te baza ba yumat. Ba yuma parce que ba moni si le travail bien fait, il faut accepter. Le monde est facilement na bango. Quand tu acceptes une personne, au moment du moment ça va bravo. J'ai des gens balananga baba yenani. Surtout ce moment là tu vas cravate na bango. Tika. Donc la Brazzaville baza bayuma. On a kin ba kontimanga. Au moins étape. Dans au sein bon ici. Vous êtes félicitations, il y a artiste musicien monté. Il y a artiste musicien à Poto. Namboka, Motapsanga bravo, le seul, Eli Zara Emporio. Et pourtant, dans 2 semaines, comme si on a mis les quelques. Dans 2 semaines. Et puis, mon réalisateur, ils mettent film. Mon concept, mon image, mon tourné, on a tout. Il y a film. Film. Clip dans un film au talabo oui d'accord nous donnons mais nous sommes beaucoup ensemble parole maintenant dans ma solo tout ça dans Nicolo on a tout dit Nicolo alphabet français ouais au travail na travailler na kin travailler na pesi Pati Katanga un grand homme parmi les hommes Pati Katanga. Ouais. Au travail là. Le travail que naï, Pati Katanga. Non, les sous. Kaka naï de travail. Tu bêtis musique à côté depuis na kin. Eh ben musique vendue tout depuis na kin, ngana travail qui professionnalisme, ou bien qui professionnalisme. Faut pas tous à la ben gras. Tous à la kaka ouais putain non qui professionnel na bêtis na bana na kin. Na masa na kin na ba be oui. Et komi awa ngana baksi na ko baksa na longolo ou na ko longola. La difficulté au côté de tant vous réalisé la difficulté est là qui pone difficulté est là qui pone ma parole. Oui, tu changes vraiment ma parole. On a dit 50%, moi ça n'a pas dit 50% dans la parole. Mais instrumentalement, impec. Na kota parole là qui n'a pas difficulté. Côté tout le monde a touché à bas, il parle de question, mais donc voilà quoi. Mais là c'est quoi les qualités zani, de les zani pour les années pour la
alphabet français. Alphabet français, pourquoi d'abord alphabet français? Alphabet français, Moutouan na yembi, lettre banana at. Donc il y a Aza A parmi Babatoana ou Naïm Nzimbo. Il y a A, B, C. Mais il y a C dans le fond, A. A est le numéro 1 dans l'alphabet. Parce que c'est une grande dame, une femme respectée. Comment elle est? Yolande Kandolo. Osis. Na alphabet français, voyez les ninyango, il a te koti, iri, ala te koti, na pena bolingo nanga, Yolande Kandolo na la te koti, afanda na ngwende na ye love. Ndenge tutangaka na civisme, chaque pays na richesse nango, lokola le Congo, okoba diamona cuivre, menanzoto mayoyo, bénéficiaire richesse nangonga na koyemba son otutube. Mayemba raté au fond de la maïté. Sikoyo, est-ce que vous travaillez dans l'autotune? Depuis la musique, et il ma bien faux chanteur. Autotune? Ils ont madame ou n'a pas faux chanteur? Non, ils ont madame n'a faux chanteur. Faux chanteur. Tu vas te passer là, on va faux chanteur. Il y a faux chanteur, mais au Monique, au monde dès que nous voyons balcola, non. Il y a qui ne va Gana Rosala, mais nous avons sans tout tuer Minuana, au tout tuer. Donc, Tcho, tout tuer, Zongulin, chant. Donc, ils ont aidé l'artiste. Ah, ils ont aidé l'artiste. Mais comme on a petit, on a frère, on a une sur le bosque, on a comme un petit, frère, Rosala, couper décalé. Voilà. Ou bah ça là bah couper décalé bah musique on ça va chaud bango obligatoirement bah ça la autotune parce qu'ils savent pas chanter. Ouais bah ils vont y battre. Ou bah ça animation mais ils savent pas chanter. Ah non. Naturellement na voix aux obimisa ou somme takangi miso mo na papa no Christina na kosenga na yo bosana ngai nasali nyonso ekoki po tosangana na mariage. Christina kanisa mokema solobi na ngai olobi nalukakisi yeye po nazwa mbongo pe topalana ngana kokokata ya solo. Christina o la vie oyanga ya bomwana o nalingi ya sala Christina nakamati decision na maina miso nakosenga mikolo pona bosana yo mosinanga ya liboso wana mokili. Dans ce rôle dans l'émission faut pas y embarquer. T'as pas été erreur parce que guitare, la guitare, la pas la improvisation danger. Au moins il faut genre artiste, faut y aller tu peux parler, il faut y aller non. Pourquoi tu as devant banane wana papa akenda albi. Moi non. Il y aura un jour quand on s'ala ngana. Une fois, la gare de l'Est. Ayoki moi il a comme tu es dans les cours d'écran. Azabien. Allez là. T'es mignon quand tu chantes, tu m'excites quand tu chantes. Nana confiance en Nzambe nanga papa. La voix du ciel. La voix d'ange. La bim ça qui est acoustique. Et bimi l'année dernière 2025 et bimi et ça le tapage. Mais quand bato mokileka balinga raté.
Parce que apparemment les nets battu on dirait nets battu belon dirait balinga côté pour. Bayumat. Surtout la Brazzaville on dit que balinga côté. Oh, moninga côté moyini nanga na kopesa ye na féliciter comme oko yina ngai moko tana ngai na kopesa bravo comme oko tana ngai na tala ka oti. Koyeba savoir faire. Monde yamba ka bato bien. Musala no qui n'est bien parce que on a savoir faire mon frère. Et ça te pour yo bouda la batu, et ça te na ko bouda batu. Ngana mutu. Ko la pesa au voir donc mon la batu msouté. Non. Ngai na bouda la batu te. Omoni oyo za okati na ngai ka nzamba yebi. Na vana na baninga ebele bandule bakima bapakata bambango ka bango moko. Na benga bango bo ate, na benga bloquer na bo. Nini kaka? Savoir faire aux kati na ngai mon frère. Moninga to lia place moko to ko lala, to ko sala place moko boui. La bimise lule ko moko ali bosu tai pe c'est mbali tai pe c'est na benga boui. O te boui, o boui. Savoir faire na kati ya nzoto. Ya nzambe. Ya nzambe papi gen to lever la vie, elle vient ngana ko lever la lelo. Na rekita ke loko moko te, na rekita kaka tata na ngana mama na nga parce ba kenda batseka biso. Voilà quoi. Surtout tata na maman na ngai. Au travail en solo aux appels à boulot créer mouvement là yo. On a créé mouvement na kin en 2027. En 2027. 2027 na kin na ko créer. Déjà moi base ça déjà. Base ça déjà papi Pati Katanga zawana. Pati Katanga zawana na ninga na ngam susumi bazawana. D'abord na ko lobana Félix Luzolo et maman Chantal Mananga. Kajo Malwa, leader Anjili. Bango babatu na nga bakosunga ngai. Bango babatu na ngai bakosunga na Ombara Kuziama. Wala mutu na nga. Ah ouais. Bon, yemo ko participe mbidi ya kolobinga kolobeza te bon. Yemo ko zana base na ngona Eric Nzaba. Yemo ko zana base. Yi danger quoi. Na Brazzaville vous en base. Brazzaville olobi? Na Brazzaville vous en base. Base belé. Na Brazzaville. Ah. Base na ngai ezali na Brazzaville ezana Mungali, États-Unis de Mungali côté na Bandanduli. Na plateau de 15 ans, il y a arrondissement un mot kaka. Tant on a quitté Raboui dégâts. Pourquoi qu'est-ce que la Kinshasa na Brazzaville? Pas nous sali. T'es na Brazzaville, je suis clair et honnête, bah tu vas Brazzaville monanga, par la nanga. Pas sungara musicien té. Non, pas sungara musicien té. Ata usalindenge nini vraiment moto obunda kuna na ba producteur yali Olivier Domo moninga nanga et puis na jeune frère nanga Claude Elion a ko propulser ngai quoi. Les autres là niet. Non. Alors, ma projet alphabet français est-ce que bah au sein on va concert, on bête moi bah playback par-ci par-là ils ont calendrier là. Calendrier nangai to sola na famille nangai quand je dis famille nangai staff nangai ba frère nangai ba grand frère nangai ba ninga nangai na ko beta na août septembre so na beti ndenge Eric alobaki nangai Eric Nzaba le producteur na GM Mapingu na Patrice Bimbidi so ki to betite na betite na Olympia na ko beta na la Bellevilloise, na la Bellevilloise. Non, au Tchalibaya. Au date. Ouais. Au date karaté. Kalamine était bako monango bako affichango donc voilà et puis billetterie ko fonga manango. Bangate. Na bangana. Na ko bangana. Ba Ben Mukasha bazar na pona ko polingai. Ba Ben Mukasha bazali ba Bobo Girgi Yonga bali ba Alain Mbemba de Souza bazar ba Patrick Onzangis bazar donc la petite Kenzo bazar le petit Morisson de Paris le fashion le petit Morisson de Paris bazar ba Teddy Prince qui est ici le Bieroff écoute Aza mécène petit Namwali petit neveu dans Aza mécène à cause de la mécène je le dis déjà donc voilà quoi. Donc baza ebele donc minga ko lobate donc net ba viona José Wanduka José Wanduka Kashit Dilolo Kashit Dilolo ba prince Kimpuni ya José Wanduka Papi Kandolo Anissé Loko ba Tata Walulendo Geti Mulolo depuis na Brazzaville la benga ngai mbila mikiliste
Mbila Mikiliste. Donc, Didier Mouneni, Nakin. Donc voilà, Annie Badiamant, Maman Bacouleur. Annie Badiamant, faut y un jour. Petite sœur Wana, Soukabana, donc, il y a un coup de danger, Bacouleur, Kana Bacouleur. Donc, tu as écouté aussi ça. Oui. Message qu'on a lancé de l'eau dans les musiciens congolais, surtout à Brazzaville, comme ça, tout qui est des musiciens congolais à Brazzaville, comme ça, par rapport à l'expérience, par rapport à l'œuvre, par rapport au comportement, par rapport au travail, comme ça. Nous monique nenge pasta nga moko lobaki nanga awa pasta à la def Ntsombe alobaka nanga écrition omoni message oyo oza moto nzambe ozali moto ya média ozali moto à la paix au transmetaka zala calme loba iloko wana ko sunga baninga na tango apasi bina tango bomingo iloko nako yebisa baninga Congo Brazzaville ba travail. C'est le travail qui fait une personne. C'est le travail qui nourrit la famille. Bisoto mona pasi, ngana mona pasi na à l'époque na bango ya kakoyemba na baninga na nga na uta musika lokola na ut na longo awa na keti na longo na Saint-Ouen na kete na Châtelet na makolo. Pona gandule aller et retour. Mbongo sate. Pona koyeba. To yimba na nzela kaka bayanda batolinga botonga ba jeune to fongole ba chemise to yimba kaka to na lo yenge oko mais banzela ya mboka na okoti bo leke na barakursi mais sur mon distance longue na 5 ans à hôtel na Châtelet na makolo. Tu imagines aller et retour to yaka to zuma to yaka parce que o linga ki loko wana loko na yebisa bango il faut ba travailler ba tangano salaire te non attendez biso to beta ba concert un concert au foot à la fin kaka de 50 centimes aux hommes à Penango au Toki donc au monde appelle au salitrage au Toki mon appelle na bon à l'époque on a maïe là qui hein au Sokoli Damage pe au bati on a ba grand frère Badame donc voilà c'est le travail qui fait une personne. Voilà, tu peux me souka avant de tirer là parce que tu kabano gote tu kabano na moi tapala qui moko ça absolument bien et ça peut bato bana absolument bien. Il y a pas de souci. Mais avant tout si ça va on peut s'emboter belé parce que le programme ngazali je crois que semaine prochaine la cause à la bongo na Suisse ouais, semaine prochaine. En tout cas week-end au Zoya dans la Suisse et côté à Big Antsumbu, côté à Mais na okatao mon s'il te plaît ngai que il faut na benga Patrice Pimbidi intervenir le bataille le ba moko soko permettre ngai loko moko. Merci de n'a pas interrompre. Voilà. Alors côté à l'IFM Mazeku hein na mozala kuna na Suisse na Zoya Ugandesa la tukutana. Voilà. Donc Patrice Pimbidi Patrice Bimbili, député, le conseiller spécial à Christian Zaba, chanteur de chambre, Léon 14 que je m'appelle. Azali Kamboroluba. Oui, merci, Papi Gen, tout le bien la vie. Merci, Papi Gen, tout le bien la vie. Tout le bien la vie. Voilà. Amen. Il y a un message. Pour Christian Zaba, un message na ba mélomane nyonso surtout na bana nyonso ya njili ya tsango surtout ba membre ya ADN. Amen. Vraiment to consommer rumba na biso oyo pour azali bof na biso pour inde kaza bof na biso donc politique a été merci donc je peux ça ba mbote na fondo 3 fois F voilà na zo pesa ba mbote na oh donc faut le papier apa zaga la fan club si to fan club Christian Zabananji voilà ezali na Okimoto Kuziama Mireille Kiawete Nisha Mayamba Cécile Ebodi Bimbili voilà Laili na Judith na maman nous ya créé au bazon de Christian Zaba. Merci beaucoup. Vraiment sans oublier que c'est évangélique. Moi la première beaucoup plus c'est Angile. Merci beaucoup. Merci au Lekiawa. Autant ADN hein. Si tous les membres de ADN. Ah ok, tous les membres de ADN. Association de la diaspora qui doit sans oublier le président Gade Moukoulou. Président Gade Moukoulou.
vice-président Pongotos, le trésorier vieux James Megato, vieux Mako Makodila, Naïmoko chargé de la finance, Kachito Dilolo, José Wanduka. Voilà, merci José Wanduka. Merci beaucoup. Voilà, Azali, manager. Voilà, manager Christian Zaba. Donc voilà, Christian Zaba aussi ça. Moi, par là, qui est aussi ça, monsieur. Il y a un beau ça. On appelle ça un beau début. Andy Riss, on appelle ça un beau début. Ah ouais. On dit Riss. Andy Riss. On dit Riss, ouais. Voilà, alors. Merci bien. Aussi, aussi dans le numéro. Na alphabet français, voyez le ninyango la te koti, à la te koti, na pena bolingo nina yolonde kandulunda la te koti, afanda ni mwende ni yana bolingo sa paso mi bale. Poto melite komi koti kanala posa natundi na miyote nalundi pepe ponine olingi koti kanala obligatoire souffrance la vie mabuminge la vie koyo makambo nga moninga mokona ebie tango na ya na pota liboso kaka ndelo sambo nzambe na nga yepie papi gana melesi pona pokwa lelo. Voilà, qui ça va? Donc on invite ce soir. Merci. Vous savez bien. Merci. nakomela mai nasisi na koyemba parce que mona bato ntango nasisi koyemba nakomela mai ntango nga nayemba namelaka mai te mais ototina Voilà, merci Nadina, la réalisation. Restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Je crois que Mikolo Boya, encore, on déconne Bissou, Christian Zaba, Batof Topé, ça va vraiment beaucoup. Vous sentir que nos artistes ont travaillé. Donc, si on gagne ce moment, non, papa même bazo yemba. Bon, vraiment, Topé, c'est un bon côté. Vous avez gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné ça? Vous l'avez gagné? Nzambe kaka. Yo l'avez gagné. Naliki. Yo l'avez gagné. Naliki bango. Yete me bango. Merci. Merci Dina, merci.